toko kana biso ko yokana te neti ba indien ba chinois ne ba yokana to lo bango ya solo ne ba pakistanais ba yokana ba zimbo ba chesi kama ba sali mo coopérative ba sali mo ba magana mo ba fongole place to biso toko kana so ko yokana te lo wa toko ka ko yokana te to ke na ngo jima bien individuel donc ok bo fongole mo atelier na fongole mo esika na fongole mo eloko na yo aux moins 5-10 personnes, aux moins 5-10 personnes, aux moins 3-4 personnes, au salibo. Tu vas dire qu'on crée pour tous la potentialité. Surtout à 80 millions d'habitants dans la RDC, tu as 80 millions, il y a des laisse. Machine à consommer, ils en ont encore à personne, les humains. Machine à fabriquer, ils en ont encore à battre. Parce que consommation comme des matchs sans consommation, il y a au moins exaté. Donc plus tu en as battu, plus tu es riche, plus tu es parce que tu vas consommer. Si tu as pakistanais, chinois, comme faire consommer congolais, Congo, est-ce que c'est normal? Donc tu réfléchir, tu vas libanda, tu yokana te, mutuna mutasala na kwa na nenge to fongo la entreprise, atelier de fabrication, de montage, tout ça, tu vas dans sala misala. Au moni tracteur awa, au sombiango, au kenango, au yeko lango kuna, pa au ansengo wane ba la kamabele, toko sala ngo biso mogo. Toko sala ngo biso mogo. L'État, so to bina yasa la biso banzela, asala kana yete. O mona mutu mo boye, dai na muta mo bo sala, bangi na mo coopérative na bango, fa ba sala nzela. Tant ba sala nzela, ba sengi nzela, pa ya l'État, pa sala nzela, office de route à Calais. O te faut que ça biso mbongo ala biso moko to pesa bino facture bon si biso to sala nzela kasta mo pesa mbongo ko sala nzela ba ko sala te ministre de transport le mbongo zomolo pakala ba le mbongo nzela mo sala ma ezate donc au gros la possibilité ya sala moi troson nzela na yo kasi bango ba ko lingate so ko sala yango o te to si l'état te o boy o te outre office de route o boy no boy non zomona pena ke donc si y a un moment qui mpangala donc mboka na so donc comme dans désordre yango na biso mo sengeli tozo apena maele to bana ko sala misano sa kemi ke songo la sala télé songo lo kuna sali boy tout allez to comment contrôler économie na biso ya mboka to comment contrôler économie ya mboka to bani ko pesa bato misala au moins na mutu azawa moi $50 $100 moi $200 na suka sanza au moins azo louer pour monda kuna ya $50 azo bongisa pe azo moment caro azo chape moi peinture na ndako azo ko tsabi na classe c'est ça la consommation et tinda ngana fongo l'école et tinda ngana fongo la nzo ya kimbuki donc hôpital et tinda ngana sala na sala suba gitara bilanga po bato ba consommer ba comme belé celui to pesa ba misala matondo ba puta na ba yaya yango na to lobi awa ke mutu o tata nzamba pesa ka mpeve ezali ka te face à la miracle ezali na ba nzela lolenge na lolenge oyo mutu akoki kosala miracle ndenge nazoloba na bino boye ezaka miracle naotinda bato basongola bamisala basala boye tout ça ezaka don tata nzambe apesanga ya kolobaloba ya kozwa mayele meme nga na osala yango te me baninga mosusu basala ya kolobaloba ya kopesa makanisi voilà ntango natangi longe komona fongoli liso misato esengi ngai mpe na ya kotangela bino mokanda mpo na banda kolobaloba mpo bino mpe bofongola miso oyo aza na mbongo ake kosalela mosala oyo nga na lobi awa Matondo, Bampangi, Totatama na kotanga na biso, ou un Jean-Baptiste auquel Dieu n'a pas autorisé de venir faire les miracles. Je le répète 3 fois que Dieu travaille toujours avec les vrais réformateurs, les guerriers de la justice, les divins guérisseurs, les écrivains inspirés, les grands artistes, les libérateurs du peuple, les grands génies, les grands instructeurs, les vrais savants, les politiciens éclairés, les grands artisanats, les sauveurs du monde, les porteurs de lumière, etc. Le vrai inspirateur, les grands artistes. Kudiantinu kuyoka yinwa mbutana biso benda donc ready amisi pona eba komona benda solote to ke kana ready amisi na obenga
benga Clara de Bruxelles mista na ye pesa ngo kombo na ye non ko lobaka ko makamna kombo na ye ka omoni ko dia tinu ko yoka nino donc ya solo bongo pena ya na biso mbuta na biso ya redi ya misi bayi o kanto ye pena amona na musika makamno sa yemba ezoko kokisa malelo yango bandeko omoni ko dia tinu ko yoka yino ezalo ko wa bankovia ma yana ngalo bali na suka na lo bali na suka ko makamne pe ezo sala ko la ko kana ezaka na suka yango to lo bali na suka Kou antino goyoka yino omoni ya solo pena muta na biso redi ya misi mikolo ya komo pena be loge belé pona nini po yema makambo kitoko moni mukili ndenge so bongo malelo bato ne bakomo bongo malelo par rapport ya ndenge mbongo nezo salama omona ke redi ya misi azo se retrouver na maloba o ya yemba na makomi na ye na manine azo se retrouver omona ba mikolo mingi ba artiste lokola ba nyoka lungo ba nkofya bazana mboka mais batu nyonso tu lelo bakomoki ka redi ya misi ozomona awelaka mbangu te mpona koyemba makambo mabe azalaka na ye na lolenge na ye okendaka ya kopesa toli ya écriture na ye na lolenge na ye lelo akomozwa lifuti nango bakomi kobenga ye bisika nyonso biso nyonso tokomi kolobela ye redi ya misi boye na boye neti biso bana pari ya tongotongo tosepelaka na banzembo na ye topromouvoir toyembaka ngo tosombaka basede na ye lelo tozozwa pena lifuti na makambo tosalaka donc tomoni pena ke ya solo pena makambo aye makambo akoma donc lelo ekomozwa lifuti tokomona bato mosusu bawelsaka donc udi antino koyoka nio bankovia lelo bakomokota mai redi ya misi azokomata na kimukolo azokomata matondo mingi mbuta na biso na mosala oyo osala lelo ekomozwa lifuti nango ya solo pena udi antino koyoka yinwa donc tozotatama na kotanga sikoyo tokoti sikoyo na nzela na biso ya sambo rentrez chez vous monsieur vutoka kwa beno vutoka kwa beno donc bozonge pa na bino c'est par la volonté de Dieu qu'on l'on vient naître dans une race donnée dans telle tribu dans telle région pour venir y jouer un rôle bien déterminé. Fuir ta tribu, ta région d'origine et aller s'installer ailleurs, c'est fuir son poste d'attache. Donc, désobéir à Dieu et manquer à son devoir. Ainsi, réjouis-toi si tu vois des gens qui te chassent de chez eux pour que tu puisses rentrer dans ta région d'origine, car c'est une façon de t'aider pour que tu puisses revenir à ton poste d'attache conformément à la volonté de Dieu. Ton poste d'attache voulu par Dieu, c'est tout le périmètre culturel de ta tribu. Pour moi, on a besoin de faire des choses. Solo bena tozwa mayele tozonga mboka moni awa mukanda oyo ekomama na 1991 moni bampeve mosusu yango tata nzambe azaka ndenge akokisa makambo na ye bampeve mosusu soki ezokitela mutu soki omoni mpeve ekiteli yo komikanga te etika yango esala moni mpeve oyo etindaka mbuta na so redi ya misi akoma banzembo lokola banzembo wana toyaka awa na mputu kozwa mayele mpe kozonga mboka malgré mugimba alobango kasi ye atia yango na nzembo po soki eyebana mokili mobimba eza po redi ya misi mpe atiaka yango mpe na nzembo mpe apart biso bato malongi ya tongotongo ya fumugimbango ya tongotongo mais redi ya misi atia yango na nzembo seke mpeve na ndenge longi akonga koma mokanda oyo moi biso bato ya tongotongo ya pari ya tongotongo biso bato tozalaka na pari ya tongotongo wana ya mongonzo na makoso fume biso bata pari ya tongotongo banzembo oyo samedi yenga so tosali te yango tozobeta na ndako tozobeta ngo na ndako mona bana tozosepela tozobeta ngo na ndako alors omoni banzembo oyo ekomami na ba 1991 92 94 donc eza bainspiration oyo tata nzambe mopepe moko atiaka na bato batindami na ye ndenge redi ya misi ndenge elongi akonolobi ya baartisan mpe baza batindami ya nzambe omoni mokanda oyo ekomama le 8 juin 1991 so tali pe redi ya misi banzembo oyo akoma ngo na ntango wana donc eloki koloba ke ozwi mayele zonga mboka kende kotonga kende na pays d'attache na yo donc so oza moluba kende mpe baluba kende kosala mosala oza moteke
ke na mboka ya bateke kende kotonga ozali mongo kende na mboka ba mongo kende kotonga ozali ngwandi zonga na mboka ba ngwandi kende kotonga neti ngai nazaka ngwandi nazaka mukongo nazaka mungwandi po fumuki mbangu batina koko na ngakuna akina kobota kuna na bujala bota tata na bujala donc yangwana ngai pe nazalaka na makila ya ngwandi kuna na bujala kuna donc na yangwana izongi ngasko na kotonga ndambo mibale na tongi kuna na lisala to na tongi to na bujala ngwenze na mboka ngwenze mboka tata na ngai ngwenze to na kotonga na ba manianga kuna na luozi to na ba Congo biso ba Congo to na bele ko kene pina na goma tete na tongi na ko kene pina nganga lingolo ko kene pina mukunzi ngwaka na ko kene pina na kimpanzu na ko kene pina na machula na tongi biso ba Congo qui partait. Depuis la plus haute antiquité, Dieu a toujours envoyé ses messagers dans toutes les races, dans tous les continents, dans toutes les tribus occidentales, orientales et négro-africaines. Car c'est Dieu qui a créé les tribus, les nationalités, et Dieu ne crée jamais quelque chose qui ne sert à rien. Vous comprenez autour de là? Donc, il y a Damba, il y a Tsotso, il y a Luzombo, il y a Mbanza Congo, il y a Vanga. Tout le monde, ok, puis na tombo qu'on a nzetu na ko tonga na ngai. Biso ba Congo, tozana biso ba Congo. Tozana nation na biso Congo. Dieu a un plan spécifique pour chaque race, pour chaque tribu. Toutes les races n'ont pas les mêmes mentalités. Ainsi, dans sa grande sagesse, Dieu envoie toujours un messager particulier à chaque race, à chaque peuple. Conformément à la culture et à la mentalité de chaque race, ces messagers parlera à certains langages adaptés à son milieu culturel, utilisera certains proverbes, fera circuler son divin message sur les ailes de la culture spécifique de ce peuple, de sa tradition. Alors tout devient harmonieux, merveilleux et enrichissant pour la culture de ce peuple et de son peuple. Je le répète 3 fois que pour sauver les négros africains, Dieu se sert toujours d'un négro africain. En l'occurrence, les mandats semi, Fumoki Mbangu, Olimbuanga, les Bouetambongo, Yaya Mafuta, les Vita Kanga, Yaya Vita Kimpa. La religion en Afrique doit être un problème de religieux africains rompus dans la culture négro-africaine, dans leur tradition religieuse et éclairée par la prochaine étape du plan de Dieu pour l'Afrique. Mais voilà que l'Afrique est maintenant pleine de prédicateurs étrangers aux mentalités bizarres, d'Africains qui se disent évangélistes faits à l'image de leur maître. En vérité, ces Africains-là ne sont que des évangélistes perroquets destinés à répéter les manœuvres des évangélistes et magiciens chargés de cochonner l'Afrique. Deniles, Deniles. Prêtres et pasteurs africains, à l'époque coloniale, vous aviez joué le rôle d'agents subalternes du christianisme colonial dans les vastes plans de sabotage de la culture spécifique de Dieu avait donné aux négros africains. Dans les commerces d'armes, dans l'espionnage, dans l'acquisition de grandes armes porteuses d'espoir pour l'Afrique, donc dans la défense, les modèles de l'Église coloniale, modèles dont l'application devrait conduire l'Afrique dans les gouffres de la domination éternelle. Oh là là. Aujourd'hui, le ciel veut réhabiliter la culture négro-africaine. Oh là là. Il y a solo maintenant, quelle est votre position à cette matière, puisque vos matières à penser sont catégoriquement opposées à la réhabilitation culturelle de l'Afrique? Les Mindele. On y va le bino. Dieu nous avait donné de langues négro-africaines, mais vos maîtres à penser sont pour la disparition de ces langues et les triomphes en Afrique de la francophonie. Quelle est votre contribution dans la guerre actuelle
de réhabilitation culturelle de l'Afrique. On va tourner bino, soi-disant, évangéliste, continuerez-vous à soutenir ces idées erronées selon lesquelles nos ancêtres ne connaissaient pas Dieu? Si vous acceptez que nos ancêtres connaissaient Dieu, vous acceptez donc que la religion négro-africaine est une grande réalité. Si oui, alors êtes-vous prêt à participer à la renaissance de cette religion de nos ancêtres, religion qui avait fait la gloire de l'ancienne Égypte? Prêtres et pasteurs africains, êtes-vous d'accord, oui ou non? Avec ce va-et-vient des évangélistes et magiciens chez nous, bon, ndimi pena ya solo bon pena, hein, pasteur africain, bon ndimi pena solo bon pena va-et-vient des évangélistes et magiciens, ba ya ta mon c'est pas na biso. Wana ba lo bela bateau ba ya uta ba Amérique, o ba zo uta ba Suède, o ba zo uta ba boka kilikile, ba zo ba mindele wana. O na ba zo iko ya uta. Est-ce que bino ba pasteur africain? Est-ce que bon ndimi pena bango ba ya ke pa na biso? N'oubliez pas que depuis l'époque coloniale, vous avez toujours été du côté de ces étrangers qui ont toujours combattu les messagers de Dieu en Afrique. La temps où nous sommes tous, vous avez kakasima, il y a batouana, il y a colonna, vous avez kuya, tant où nous sommes bon, ça mission zela. Bino bateau botumba bavita, kimpa bino batouana, bino batou, funda buta, fumukimbangu. Êtes-vous prêts à changer ou bien vous êtes décidé de continuer à jouer votre rôle d'agent subalterne chargé d'appliquer sur le terrain le plan des ennemis de l'Afrique déguisé en serviteur de Jésus-Christ? Mutuna batuni, boli miswandeko. Namone mungongo bandiko. Matondo bampangi. Kuna kotanga eza elengi mingi. Bomoni ndenge bazolo bana bino awa esenge na bino bopesa bien na bandako na bino pambate mituna mutu ya bino ezali awa. Connaissez-vous un peuple au monde qui s'est développé à l'aide de la langue des autres? Mutuna bomona déjà esika wapi kangu ya mboka moko boye peuple na lingala ezalani bayimboka ya mboka moko songolo pakala boye babonga na minoko ya bapaya. Oui, connaissez-vous un peuple au monde qui a tourné le dos à ses ancêtres, à ses génies, à sa langue, à sa religion traditionnelle et qui s'est épanoui harmonieusement? Ici, bon, mona, il y a solo bongo pena, baimboka, ya mboka mo songolo pakala ba pesa mu Congo, naba koko na bango, naba bisimbi na bango, donc ba génie, donc les mbasi na ki Congo. Les génie na bango na minoko na bango na religion traditionnelle na bokoko bwa bango et baktuana babonga ici bomona batuni bino mutunu. J'en ne connais pas. Ah non, on a pesi bino yano na yebite. To continue nzela ya Mwambe, les hommes d'affaires chrétiens. Donc to continue nzela Mwambe, les hommes d'affaires chrétiens. Quoi bumbo nani nani na Kikongo babengi bango bantu ba les hommes d'affaires chrétiens nazo ba kutu bongo na mote kasi nazo kanisa bantu kwa bunzimbu kwa buzi ata mumbungu ezana lingala mote mumbungu peza kana Kikongo to hôtel maana mingi te toki makanisa ye na komeka kobongola bato oyo basalaka bombongo bato ba Kristo oyo basalaka bombongo bato basalaka bombongo kuna Congo na Congo. Notre tradition religieuse, nos langues négro-africaines, nos proverbes, bref, notre culture spécifique, tout cela nous a été donné par l'Esprit de Dieu. Et à travers les siècles, Dieu a toujours travaillé pour redynamiser, revitaliser
et enrichir ces modèles particuliers de culture qu'il avait donné à nos ancêtres. Il y a seulement maintenant bokoko boabiso, bokoko boabiso, donc culture notre bokoko, bonzambe boabiso, na minoko na biso ya ba indo, na bingana na biso, bingana na biso, bingana donc le proverbe, donc na mukuse bokoko wabiso. Sikoyo na lingala na yeba te bokoko na tradition na yeba te. Kasi biso na kikongo ezali kinkulu et kikulu. Donc cela nous a été donné par l'esprit. Nyonso wana epesama biso na molimo wa tata Nzambe na bamvula bileko na bileko, mimvu na mimvu, mbando ka mbando na kikongo. Apesa biso yango nyonso mpona kosalela kaka mpona kotombola epi mpona kopesa bomoi mpe kokolisa bokoko bwa biso kikulu na biso oyo apesa na bakoko na biso. Pour cela, Dieu envoie souvent ces messagers qui viennent naître en Afrique dotés de certaines facultés utiles pour l'avancement du plan spécifique de Dieu pour l'Afrique. Mais puisque sur cette terre, rien ne peut se faire sans argent, Dieu envoie aussi naître en Afrique certaines âmes qui sont des divins gestionnaires qui finissent par devenir des hommes d'affaires et qui Dieu donne des dons d'avoir de l'argent pour que ces hommes d'affaires puissent utiliser une partie de leur richesse pour soutenir le plan spécifique de Dieu pour l'Afrique. Sachant que rien ne peut se faire sans argent, l'Occident envoie alors en Afrique ces évangélistes chargés de venir capturer tous les hommes d'affaires, de les opposer à la culture négro-africaine, de les rendre fanatiques du christianisme colonial jusqu'à ce qu'on les baptise sous le nom de l'homme d'affaires chrétien. Ainsi, conditionner ces hommes d'affaires se mettent alors à utiliser leurs millions pour soutenir l'action des évangélistes chargés de cochonner les plans spécifiques de Dieu pour l'Afrique. Makamon atangi zo legalelo, mona ba denile si na bato ba nzamba lokuta wana nyoso. Bazola na bata mbongo nyoso tu na simana bango po ete ba simba bango na misana bango mabe o bazali ko sala. Yango na longia konga komi awo mona Nzambe atinda ka bato ya Nzambe, bato ya pesa ka mayele pe bwanya po ete bakangola mboka na bango. Kasi ya solo bongo pena atindaka pe bato oyo bazama apesi bango mayele ya koyeba kobongola mumbungu na bango pamba te baya kokangola pe kosimba bato oyo bazo kosala bonzambe po ete batombola solo bongo pena mabele to mboka na bango wana ekende liboso. Kasi komona bato bazo kobungisa bango nzela bato oyo ba evangeliste oyo pamba ya lokuto ba denilesi na ba msuso na boyi kotanga kombo ko bango bazo kobima te na kolobaka makambo oyo azo bima mingi tsengeli pe to la kisayelo lokuta na ye buzoba na ye ezali denilesi yango na to telemeli denilesi mukanda una otanga ngo bena mingi ka pona ye denilesi omona ye na ezaleli na ya elumpala na kokende na luboka mobali pe luboka mwasi musala na ye valu moso vo valu bakala valu kento vo valu bakala musala na ye soka amoni kaka mutu moko bimi boye mutu moko apesa ye mutu mbongo boye ye pe ake kolobela ye po bapesa ye mbongo donc azokobungisa bato wana na baprofesseur buzoba na makambo buzoba yango wana mpe omoni elongi ya kongo koma awa akomela bato wana donc toyebaki ke bato yango bakoya su makasi kobanda bamimvu wana ti na bamimvu oyo toza nango sikoyo. Ainsi les vrais ouvriers de Dieu pour l'Afrique manquent de moyens matériels parce que ceux qui Dieu avait donné les dons de l'argent ont été détournés de la cause pour laquelle ils étaient venus naître en Afrique. En savoir soutenir financièrement la révalorisation de nos langues, de notre culture spécifique, de notre tradition religieuse, de notre authenticité. Hommes d'affaires chrétiens, réveillez-vous. Souvenez-vous que Nkutu Zoba Funda Yimosi. Moni awa so otali malamu longia kongazo le bato na bato mbongo ya Afrique
oyo penza ya solo bongo bina bango bakendaki kopesa mbongo na makambo pamba et pourtant bondoli ya Congo ezanga mbongo ezosala makambo kitoko ezokoma mikanda ya boye kasi ezanga imprimerie ya solo ezanga makambo solo ezanga makambo biloko ebele oyo esengeli ke mikanda oyo etambola bisika nyonso tofungola bisika ya kotangisa bato bisika ebele po ete makambo oyo ekende mosika yango wana awa namoni bina lunga Congo tiaki l'occurrence na ndenge na ye kosikola mokili na nzela oyo ndenge mpe bondoli ya Congo eza osala mosala kasi ezanga mbongo nyonso azokende kotongaka na eglize pamba lelo tosuki wapi ekoma ya batata na ebana na bango. Alors la charité bien ordonnée bena namonaki abetaki sete mposi natangaki yango lobaki bena makambo abwani ezali la charité bien ordonnée teka biza yangeki beni tekela bazaya teka kosalisa ngeki beni tekela basalisa bankaka. Donc toyeba sikoyo tolimbola sikoyo na mayele ya longi ya Congo mondo semi ndenge nini alobi eloko oyo proverbe oyo bamindele baloba la charité bien ordonnée ekomama na mokanda na bango tomona sikoyo oninga décortiquer yango. La sagesse occidentale basée sur l'individualisme et l'égoïsme dit ceci: chacun pour soi, Dieu pour tous. Ainsi, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Un but de cette sagesse, l'Occident est toujours resté égal à lui-même. Partout, l'Occident ne voit que ses intérêts d'abord. Bango, ce qui a yesika, pesi na gauche baka zongela yo na boko ya mobali. Intérêt d'abord. Du moment que ces intérêts sont sauvegardés, l'Occident ne voit jamais la misère du peuple opprimé. En toute chose, l'Occident se sert d'abord lui-même et refuse toujours de jeter son pain aux chiens. Matthieu 15, 26. Biblia. Car pour l'Occident, sa devise est se servir d'abord soi-même, tout pour l'Occident, rien que pour l'Occident. Tout ce monde a Mali, Télémi, tout le monde Occident, donnant, donc par 50-50. Si vous avez un média, finga baris, ko solo boy, bazo préparer déjà pour ba luka, moi bitumba mo boy ko ya contre Russie pour Russie, a tellement comme ko récupérer si ko balinga so bazong sa sko guerre froide. Zomona. Allez, si go ba on va se pelater. Donc zomona, makambo to mona lelo, lo myo ko déjà ça, so ko tangi makambo, o mona ki, c'est comprenable, on ça tala bongo makambo, so ko batio so na fi ba na otanga mukando ba nakala, mais to ko musika. Et puis, curieusement, on voit un évangéliste qui se lève en Occident. On voit que chez lui, il y a beaucoup de malades, des paralytiques, des aveugles et des sourds. Au lieu de commencer par guérir tous ces malades, non, il quitte son village, sa région, son Occident et vient tout droit en Afrique. Il vend avec la Bible le nom de Jésus et le Christ. Alléluia. Amen. N'avons-nous pas affaire à un hypocrite qui cherche à nous endormir pour cacher ses véritables intentions? Croyez-vous que cet homme est vraiment sincère? Ne voyez-vous pas qu'il y a un anguille sous roche? Ne trouvez-vous pas qu'il serait sage de se méfier de pareils gens? Ne pensez-vous pas qu'il est temps de se rappeler de cet avertissement de Jésus qui disait ceci: beaucoup viendraient en mon nom, car il se lèvera des faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour tenter de séduire même les élus. Marc 13, 22. En tout cas, mon
olandinga penza a obongwani te c'est que oza na yo kiyungu oza no kiyungu so olandinga il faut mituna nyonso ezotuna faut pesa nango bien. Les groupes musulmans ne parlent pas au nom de Jésus, ils parlent au nom de grand Allah. Les groupes Bundu du Congo ne parlent jamais au nom de Jésus, ils parlent au nom de Tata Nzambe Mpungu, Dieu le Père Tout-Puissant. Moni bato baloba ke o mpungu eza kisi mpungu eza kisi tezali Dieu le Père Tout-Puissant. Tata Nzambe Mpungu, Dieu le Père Tout-Puissant. Bato baya okosa rabino bayebi ki Kongo te wana. Ndenge ba évangéliste na baya loba do mpungu asali mpungu. Bazo allez siko bazo atterri mpungu ke komi magie. Zo mwa lokuta neza. Zoka l'évangéliste na mona makamuna ye. Tata na oya simba ki mpungu wana. Asambele simi mwa ike kona ya asambele ache mundele bo mundela bangi amuni makamuna ye ale mundela ke yo c'est bon azo magicien nzoka miracle Tanzania mutesala maki ale ye na mayele na mabe ya bungubi na yo kosa yo ondimeli mundele oboyi kondimela koko wana mais soko zana makamuna libota na bino soko zana makamuna famille okene koluka ka mukolo mo okene kotuna sumu mateya kasi so alobi na yo kene sambela koko na yo kene senga na koko na yo na cimetière basala boyo bangi olobi ke watindinga na cimetière tala buzengi bobandu. C'est le groupe chrétien qui parle au nom de Jésus-Christ. Ces faux prophètes qui viendront au nom de Jésus, ce sont donc des soi-disant chrétiens. Voilà les camps des faux prophètes prévus pour le temps de la fin de l'ère de poissons ou bien tando kiabanyonzi. Comme disent les sages Bakongo qui ajoutent ceci. Mwana ndoenga longoka mubingana kansi kizengi kutumbudila. Kansi kizengi kuntumbudila. Donc mwana mayele bateya kaye naba proverbe. Naba adage. Kansi kizengi kutumbudila. Parce que j'ai mon idée c'est qu'on attend à tous na mwana mayele na longi alonga misiko na mabele kasi kizengi akotika na nenga kizengi soki aboyi na yeko yoka siko to komi na zomi l'eau de régie des eaux totanga mais mabomba miapo ezape sur mukashi. La régie des eaux a besoin de tuyaux pour la distribution d'eau. Elle a besoin de produits chimiques pour purifier cette eau. Nous commandons ces tuyaux et ces produits chimiques en Occident et ce sont des Occidentaux qui viennent nous construire toutes ces installations. Après, certains Occidentaux avertis, on ne sait pas par qui, se disent secrètement qu'ils ne peuvent pas boire cette eau. Ils peuvent tout juste s'en servir pour laver leurs habits, mais ne jamais la boire. Ainsi, tout en vivant chez nous, ils doivent faire venir leur eau à boire chez eux en Occident. Tous on a posé la régie des autres, on s'en va pas mindele, toko pona okabula mai na biso toko soma pas mindele, ba mindele pe kamba ya osai la biso misala wana. Pona kotambusa nzela wana ya mai bankelo wana ya mai mona bangoka ba tio na kikongo nkelo bangoka ba bankelo wana ya mai kotambusa makambo nyonso tu kasi bango moko solo bo pena ba mela ngote ozomona basala biso ngo ba biso to mela ngo kasi bango moko ba mela ngote bango moko ba bengisa mai na bango utaka na mboka na bango. Pourquoi ne peuvent-ils pas boire l'eau de Dieu à placer en Afrique? Que savent-ils de ce produit chimique? Qu'ils nous envoient et que nous mettons dans cette eau. Y a-t-il une relation secrète entre ce tuyau, ce produit chimique? Est-ce que ezali nabo sanganito nabo bombami ou ezali na bakisi wana pe na bachiwana? Les médicaments périmés, bakisi, et ces évangélistes et magiciens qui viennent tous de l'Occident. Nous évangélistes en Occident.
so bosali parallélisme na makambo yo bokopana mutuna na bino sikoyo na ba mai o batindela biso balinga komela te na ba kiso batindela biso elekela ba mvula na ba biloko nyonso to batindela biso pa na biso na ba nini sikoyo bango balinga komela ngote bongo neni sikoyo ba evangeliste wana sikoyo ba yaka sikoyo ko epa na biso soki mai kutu balinga komela ngote o batindela biso seke o batindela biso ba evangeliste o batindela biso pe seke baza longa kongo ne makanda ne mwanda semi seke ba evangeliste na be batindela biso seke baza na bango pe perime seke bango pe baza na colonial époque colonial livre géographie écrit par donc la naissance désirée. À l'époque coloniale, voilà, aussitôt indépendant, un danger pour l'Afrique, pour l'Occident, aux visées néocolonialistes. Oui, on dit qu'il est plus facile d'envahir et occuper un pays faiblement peuplé qu'un pays très peuplé, qu'un pays à grande densité de la population. Et ce que ça veut dire. L'Allemagne fédérale et le Congo-Brazzaville ont environ la même superficie. L'Allemagne a 80 millions d'habitants, tandis que le Congo n'en a que 2 millions. Et on demande au Congo de limiter ses naissances. Vous trouvez cela normal? Ainsi, il nous envoie des spécialistes de naissance désirables pour venir nous convaincre de limiter les naissances. En même temps, on nous envoie aussi le virus de sida qui vient déclarer la guerre à un continent à faible densité de la population. Une population qu'on a pris soin d'affamer d'avance, car habitant un continent gorgé de toutes les matières premières et stratégiques. Est-ce que cette phrase vous dit quelque chose? On vient en Afrique, on constate que c'est un continent très peuplé. On le dépeuple en y introduisant les commerces d'esclaves et la maladie du sommeil. La population baisse et on dit que cette faiblesse densité de la population est un handicap au développement. On augmente alors cette population et voilà qu'on nous envoie la famine, les évangélistes, les sida, les naissances désirables. Allez comprendre cette hypocrisie qui se cache derrière ces croisades d'évangélisation et de naissances désirables. Bayimboka, bofungula matoi, bozo mayele, boeba, makamuni lunga kongazo koloba. Car tout cela est intimement lié dans la pensée de leurs auteurs. Ce sont les différents aspects d'un même problème. Mon état moulonga koloba ike. Nzambe atindaka mutu kaka te osala miracle. Nzambe atindaka mutu te osala. Nzambe ba atindaka mutu aya opesa bino clairvoyance. Neti makambo lunga konga komia. Bozomwa kiza clairvoyance mubimba. Oyo lunga konga pesa biso. Ngwana kwa tozokoma na suka. Balobi na bino tout intimement lié dans la pensée de leurs auteurs. Ce sont les différents aspects d'un même problème. Siko yango na lobi ke biso awa na bunga Kongo tosambelaka pe tosengaka butu moi tongo pokwa kaka ba clairvoyance oyo biso tozana na bunga Kongo ba ino nyonso ya mokili pe bazwa yango na yango na komona to tokomi na zomi na mibale awa longia Kongo komi appel en fumondungu appel en fumondungu yango bomoni bambuta na bayaya so bomoni éveil oyo ezoya biso batu atouza na Occident, donc biso batu yaka awa kozoma yele pe kozonga mboka
na bato baza na mboka mwa miso komi kofungama ezali kaka ba sacrifice kikodi oyo biso na bunde komo tofutaka tongo butu moi tofutaka kikodi tobetaka mfumu ndungunu 3 fois na tongo 3 fois na midi 3 fois na poko wana kuna lobaka facilement comme ça c'est nombre de fois tobetaka yango ezali ebele alors na suka ngo bomona lomwe Congo atiambila wana awa mfumu ndungunu tokotanga ngo bayimboka balimbola bino oyo bayokaka Kikongo bayebisa bino makambo nini eza na mfumu ndungunu soki tangi mukanda oyo tokomi tina suka na beti mfumu ndungunu bokomona ya solo bongo bena mukanda oyo na mfumu ndungunu ezali kosala eloko moko kasi mfumu ndungunu eza na Kikongo mukanda oyo ezali na français ezali kaka mpona éveil ya bakatiopo mobimba ya Afrique mobimba peuple négo-africain avant de venir donc on appelle la Fumo Ndungunu. Avant de venir nous prêcher à l'esplanade du palais du peuple, ces évangélistes avalent tout seul un gros poulet arrosé d'oignons, de tomates et de frites. Quant à nous autres, nous allons affamer à sa croisade de miracles. Et ça, on vient d'attendre poulet rôti. Non, on va dire que d'oignons, tomates, de frites. Les poulets rôtis na ba mbala. Ale ba yeli bino côté ya bino kuna bino mo boye na nzala libumu polele ba bino bino bosala ba jeune ma belé. Non, négro africain, cessez d'envoyer vos prières aux monts Alpes, à l'Himalaya, au mont Tabor, à la Californie. Cessez de chercher Dieu à l'extérieur, car l'esprit divin est au-dedans de vous. Ya solo bande kona biso ba yimboka ba chopa botika kotinda ba losambo na bino na ba Alpes na ba montagne donc ba Alpes za ba montagne za na France na Italie botika kotinda bino ba losambo na bino na ba Himalaya na Mont Tabor to na Californie botika kotinda penda nzambe koluka nzambe na libanda pamba te bolimo mosantu ezali kati na bino nzambe azali molimo celui n'arrive pas à trouver Dieu au-dedans de lui-même ne le trouvera jamais à l'extérieur mutu oyo azali komona nzambe kati na ete ya solo bongo penda akomona ngo pe na libanda te soki ya solo bongo penda yo zokomona nzambe na Afrique te bongo kemona ye na Europe ndenge nini. Cherchez vos guides spirituels en Afrique même. Ne les dispersez plus. Ne dispersez plus notre courant invocatoire africain. Cessez de réciter des Ave Maria et d'autres prières dont vous ne savez pas à qui elles s'adressent exactement. Solo boyebita mobenga Ave Maria, Nzambe ya Moïse, Nzambe ya nini. Boyebite esika nini penda botindaka banguya na bino wana. Boyebite. Unissons nos forces en utilisant certaines formules communes de prière puisées dans la tradition religieuse négro-africaine. L'Afrique est la terre bénie du soleil. Sirius. Botika ya solo bongo pena to sangana to zale longo botika kotinda banguya na bino wana nyonso tu. Et pas mususu boya kokotsa ngo bena nesika bokoko ba biso moko na tradition na biso na bokoko ba biso po katiopa na biso ezali penda béni na étoile Sirius zita dianza mbwetete ya Kongo na Kikongo étoile Sirius mbwetete ya Kongo ezali penda béni. Nous avons une tradition religieuse fantastique. Concentrons nos forces à l'intérieur de l'Afrique et le grand miracle s'accomplira, car les dieux ont décidé la réhabilitation spirituelle de l'Afrique. Banzambe penza ya solo bongo pena bakani ete bazongisa pena kozongisa pena bokoko bwa biso ya kachopa na yango wana esengeli na bino boya tosangana elongo tosambela bokoko bwa biso ezali pena solo na bwanya moko akosangana te na yango bandeko na ngai soki pena oye pena na bokoko ba biso pena na lolenge pena biso pena to plika yango pena na bunu ya Kongo na mamaziko na biso okoyoka lenge
okoyoke lengi moko tatonzam. En 1933, donc Mumvu wafunda dimosi kama voix makuma tatu ye tatu les dieux Mwanda Congo révéla en Mbutamatai Mwanda qu'une grande guerre se prépare en Europe. Lire mon livre intitulé La Confédération des Timansi. Ya solo bongo pena na 1933 na mvula ya Kotoyoko kama libwa tuku misato na misato ne Mwanda Congo lobelaki Mbutamatai Mwanda ke bitumba moko ya solo bongo pena ekoya na mboka ya mindele botanga na mukanda na ngai donc mukanda olonga koma la Confédération des Timansi qui bundé soit qui a Congo donc la Confédération des Timansi. En 1940, cette grande guerre éclate. Donc, Mumvu afunda dimosin kama voix, yimakuma ya, bitumba ekoyaki na Europe. En 1945, les dieux Mwanda Congo donnent cette fameuse prière appelée Mbila Mfumandungunu aux sages Bakongo qui récitent activement ces grands appels avec leurs disciples. Il y a solo bongo penza, na 1945, les dieux Mwanda Congo atindaki apesaki pena lo sambo Fumandungunu na bakoko babiso oyo ba Congo oyo babelela yango mikolo nyonso tango nyonso na badisciple na bango lokwa babiso badisciple na bango et puis bitumba wana esilaki na 1945. Les dieux Mwanda Congo donnent la chanson suivante que chantent les sages Bakongo en 1945. Ça on vient Nzambe Mwanda Congo moni solo ba Mwanda Congo ya kwa ne ba chrétien ba ayo Yahweh ne ba mizema ba Allah tumwene donc nzambo yango ba pesaki Mwanda Congo ba pesaki ba koko na biso na 1945 tumene na mvita kumpumbu ya solo bongo na tosiko bunda bitumba na Kisasa mpumbu eza region Kisasa Congo kaka disidi Congo pe siya nyingi sa dio bwabu mvita ku Congo so tusili ko bunda penda solo bena bitumba na mpumbu Congo kaka disidi Congo kaka mtetikali Congo pe siya nyingi sa dio Congo pe na nyingi sa yango bwabu mvita ku Congo siko mvita bitumba pe siko ezobanda na Congo. Dernièrement, après la chute du communisme et la libération des nationalités en Europe de l'Est et les anges du Dieu, Mwanda Congo ont encore chanté la fameuse Congo Mpe Sia Nyingi Sadio. Après, ils ont révélé la nécessité de remettre le Mbila Fumandungunu à tous les peuples congo-négro-africains pour que partout en Afrique, qu'on se mette à réciter ce grand appel très activement. Il y a question que tout négro-africain récite cette prière plusieurs fois par jour, 3 fois minimum. 3 fois minimum, tout le monde dit que. Omoni, yenge balobi awa, tokomi, na tango éveil. Éveil, yé makasi, Fumandungunu donc yali. Donc, regardez physiquement ou mentalement le soleil étincelant. Visualisez le temple de Mbanza Congo au cœur du soleil. Branchez sur le cœur du soleil le centre du monde. Pensez à la situation particulière qui tracasse l'Afrique ou qui vous tracasse personnellement. Donc, formulez une prière personnelle concernant cette situation particulière. Terminez votre prière par la récitation de Mbila Fumandungunu dédiée à ce sujet. Nous l'on Congo. Moni bonzambe o ezanga nango magie macha yango à la portée de tout le monde. Moni awa longa Congo ateli bino alobi na bino boye. Tala penda moi en face na yo, tala penda moi boye. Ou mentalement le soleil étincelant. To tango zo sala sambo na yo neti biso awa to mona moi mingi te kanisa yango kaka na kati na yo. Ningi moi bimaka mona moi yone bimaka na tongo on pesaka éclairage wana. Kanisa yango visualiser le temple de Mbanza Congo, kanisa temple oyo eza na Mbanza Congo. Na kumba ngudi. Donc au kanisi temple wana
au cœur du soleil. Kanisa yango qu'on a katia moi. Brancher sur le cœur du soleil les centres du monde. Pensez à la situation particulière qui tracasse l'Afrique. Kanisa makambo izo tout l'Afrique. Dit biso tout kanisa makambo izo tout Congo. Ou qui vous tracasse personnellement, to makambo etali pena ya solo bongo pena yomoko. Ndenge na oto lobawa, soki ozana bo solo no ya yomoko, oza pena kati na yo beti simi beki mbuki ozo luka pena guérison na makambo songolo pakala. Kanisa makambo nyonso tu tia yango kati na yo omona. Formuler une prière personnelle concernant cette situation. Ça la pena lo sambo oya yomoko, so oza mungala, osambeli so oza mongo, osambeli na kimongo. So oza ngwandi osambeli na kingwandi. So oza muluba asambela na chiluba. So oza nande na kinande. Oza lokele osambeli na lokele. Oza mutetela osambeli na kitetela. Oza mulubakati osambeli na kilubakati. Oza katange osambeli na katange. Concernant pena makambo oya yomoko. Fo sambela ngo pena na bokoko. Obengi bakoko na yo. Bakoko na yo. Yaba nande, yaba luba, yaba mbeko, yaba lonzo. Bengi bango. Sambeli bango sambo na yo moko. Donc, oye eza pena kati na ezo concerné li kambo wana. Mwana zo bela, ndako nangeza malamu te bambongo nanga ko bunga pamba okanisi yango. Terminez votre prière par la citation de Fumandungunu. O silisi na Fumandungunu, zo tangela bino Fumandungunu sikoyo. Nalongo na maneti te. Loko anga na yebe ona mutubo natanga kaka pona za nkoko sote. Ngana longo na maneti, kasi tozana lo sambo solo te. Lokola tozo kotangela bino natika maneti. Pour nous koko sauté. Pour ceux qui s'appellent awa, au moni makamboyo, nyonso ici la bega na fumondo mukano mumesi na fumondo. Yangwana la bible lo samu fusi son na fumondo. Yona otoloba makambo nyonso na tangi awa eza makambo minene esenge na bino pe bosu ki son pe na fumondo ngono poto kanga. Toetino na muna vita yi wasila. Vita pulusu muna Congo de mvimba. Donc tozo kubunda bitumba oyo tatanza mbotela biso. Na bitumba oyo pona lubiko pona Congo mobimba. Siki misa mitema miawonso ku Congo, la musa mitema nyonso na Congo. Yomoni mbila biso osala yango, yamona bomoni mitema mingi na Europe na Asie, ba imboka nyonso batelemi po to tinda ka Fumandungu no. Bisika nyonso nazali kotambola, bisika nyonso nazali kokende, bisika nyonso na vandi na otiango na sa motema, nazali kotindika mbila oyo. Siki bisa mitema miawonso ku Congo, wiza o Fumandungu. Ge Fumandungu wa udumuka mu vita. Do wiza sana ye makesa mako. Donc na yamana solo benda yo Fumandungu yako bima na bitumba oyo. Yako osalisa na biso makesa na yo. Do makesa na ngolo baba combattant, leti na mona bokechu. So la lobi makamna no la kombo Yesu. Fochaka Fumandungu no. Fochaka wiza sana ebe Fumandungu no. Fumandungu no donc eza lokola ozoko invoquer esprit oyo ya kobundisa ka bitumba oyo yaka na victoire. Oyo yaka na victoire. Fumandungu no wiza dumu kama vita. Do wiza sana ye makesa mako. Yaka ko salisa na biso. Makesa na kisika combattant ndenge yoza résistant combattant bokecho yambo fo benga ka Fumandungu no ya kobundisa ka yo Yesu te. Soko tie fumuki mbangu o tie Fumandungu no ndengo chaka wano tie Fumandungu no. Mungi za kunata nsiku musu ku Congo. Nakoya na yo yaka na éveil na Congo. Congo inko loba kaka te mabele ya Congo. Congo inko loba tata Nzambe a Congo. Kasi Congo inko loba muindo nyonso na mukili. Naki Congo biso benga bongo Congo. Na munoko nyonso kutu kaka to loba. Poso oke na Ghana okuta mai mo kuna benga Congo. Soko oke mboka bele okuta kombo ba Congo eza kuna. Congo la kisi moto moindo nyonso na mukili. Ndenge to bimaka na Egypte avec ne memba zulu. Donc na yamwana esengina wa makesa, esengina ba combattant, esengina mutilo so bundela mboka atanga losambo oyo nasuka na yango tango asilisi bitumba na ye avant kende ko sala ba marche ba nini tu abeti Fumandungu. Tanga lo sala ba marche zo yemba na samu tema zo beta Fumandungu. Donc yako kola musa mungi za kunata nsiku musu ku Congo. Yaka na éveil na Congo. Éveil ya liga ndenge tozomona bato zo telema bana mike bakomi ko loba, bato bakomi ko bongwana, ko telemina mboka, ko bundela mboka. Yango na biso salaka na bundulia Congo. Wiza o Fumandungu kinkole kya kote so Congo wiza mani.
kinkole esclavagisme oyo ekota na Congo yaka kosilisa yango. Kanku za kuna tantu wiza katula. Kanku eza minyololo. Oba chabina minyololo na mutu. Oto benga alienation. Yango benga kanku na Kikongo. Oyo kanku za kuna tantu. Oyo enemi na biso ya minyololo. Oyo enemi na biso ya kokanga biso. Yaka kofongola. Wiza katula ya kolongola. Tala mbwete te eti seloka ku Congo. Tala ete boanya oyo. Donc lumière oyo ezoko bimana. So selo ko zali ko glisser. Moni na tongo tango moye bimaka. Moye ezalaka na oka wana. Kasi mabele nde balukaka. Alors tozomona lokola moye mto ezoko seloka ezoko glisser. Donc biso skoto mabele nde mto ezoko baluka. To biso skoto mona lokola moye monde moye ezo lokola ezo sieta. Donc nzoka nde mabele mto ezo sieta tout autour ya moye. Yango babi donc moye wana skoto tango bimaka ba étincelle wana, ba mbwetete wana, ba rayon du soleil wana. Donc tala mbwete te eti seloka ku Congo. O tali pe na likolo mona ba étoile wana ezo bima. Donc yango na bozo mona ba étoile ezo tambola na Congo. Eza kwa ezo sieta ezo ko selomuka. Yango ba o seloka. Donc tala mbwete te eti seloka ku Congo. Wiza o fumandungu. Tala donc éveil o ezo bima na Congo. Wiza o fumandungu. Donc omoni ba kati yango tata ba sukisongo tina suka te. Ba sukisongo wana soko longo za fumandungu tina suka esengeli na yo oya na bunduli ya Congo ngana yebi yango na mutu na tambola partout na beta kango kasi lokola longia Congo sukisongo ana mukanda oyo ngapi na sukisongo ana mukanda oyo po elingo loba yaka na bunduli ya Congo oya koyekola fumandungu no awa na suka sukisi awa tokomi na suka suki na suka fumandungu no kasi poto kanga solo bon bena esengeli pe to kanga ndenge ya kangelaki. Mes chers frères négro-africains, ne cherchez pas à traduire cette prière en une autre langue. Récitez-la intégralement en Kikongo pour ne pas perturber ces vibrations par la tradition qui n'est pas conforme à 100%. Écoutez, récitez cette prière par un membre de Bundu dia Congo et essayez de l'imiter. Mémorisez ces mbila fumandungu pour que vous puissiez les réciter facilement partout et à tout moment. C'est une grande clé. Voilà par là ces fumandungu, ces mbila fumandungu que je termine ce livre. Quant aux évangélistes et magiciens, si vous en voyez un, criez-lui ceci. Wenda kumama yemo. Allez à maman yemo. Na yango na longia komoni asukisi pena awa bolimbisi kedika ngai na sali lokola kobala bino na mangala. Kasi na kena moti na suka te po ye alobi babalola yango te kasi ngai na sukaki awa na monaki na suki na kanisaki yoka pesaki mibeko tangaki mibeko te liboso lokola nazalaka moto apolele nango kate sikoyo te na tiki yango po ezala be bongo po eza na bavibration ebele. Na yango esengeli na bino boya na zikwa bulu ya Congo na chaussée de Wavre no 78 na chaussée de Wavre na matonge na pedenam esika wapi penza bokozwa fumandungu oyo mobimba nango esika bokoyeba moni fumandungu oyo ndeka na lobi twetinwa na muna mvita yiwa sila kaka eteni wana tozana malongi mobimba ya 1 mois donc 4 yenga pona oteya kaka twetinwa na muna mvita yiwa sila 4 mois, 4 semaines, sans amoko, pour kaka na kote ya kaka eloko wana, eliko lobani. Pour tweti, ils ont la vibration noana, ils ont la vibration muna, ils ont la vibration vita, ils ont la vibration yasila, ils ont la vibration. Voilà. Ce qui m'a dit que longa pena malamu, te ya malamu, hein, longa malamu, ils ont 4 semaines. Pour longa, tweti noana muna vita yasila. Na yango solo bongo pena lobi ete fumandungu nu oba balolate basola te soko tangili okomiti na suka soki yo moni penda prêtre magicien ayeko te yo na ndaku loba na wenda ku mama yemo ona ko sinso maladi nazana mina loba na wenda ku mama yemo kende na mama yemo po sisa bo kono nyoso ezali kuna ale ya mama yemo e koma yo solo bongo penda na longia kongo mona suki siwa ne mwanda semi chef
de Bundu ya Congo, chef spirituel de Bundu ya Congo. Matondo bambuta nazo nsela bino lo yembo na bino pamba tito keti na suka. Salamu yenge ya bakulu. Yo lu sonama boss abonné massivement. Boss abonné massivement bambuta na bayaya. Makambo ezali mingi ya kotanga awa kaka te po awa nakoki pe kotanga pe na juste makambo susu na yesusu kolobela bino. Donc eza mateya na tanyango kasi na koza pe mateya ebele awa toyepe su kolobela na yango wana bosabone massivement epa ya bimpa bya tembo ya mwanda ngai babino mbuta zikoti mayuma tembo ya mwanda lusala muyenge ya bakulu yoyo Evungila tanto mieto Winga jampita Gambi ambita Gambi ambunu Kutu nungisa Gambi ambita Gambi ambunu Kutu nungisa Nungisa Mama kesa mamo mina muinza davita Awanina mabo mpepe yangi kamyambu Dukulante mo wazola muma kesa mamome na muinza davita kitisa bolingo nyonso na bakombata nyonso o bazali na champ de bataille. Balobi du kulante mo wa mona du kulante mo po ete ba makesa nyonso bayeba kopona mabe na malamu baza ya swasi sa ntemo bolimbisi baza ya swasi sa ntemo ye buzimbu Minga davita Yebungila tanto myanyo Minga davita Gambi ambita Gambi ambunu Kutu nungisa Gambi ambita Gambi ambunu Kutu nungisa Akongwedi Hipeti mwana Newa tumayo Ovanikisa Luzolo Lwaku Ukongwedi Akongwedi Hipeti mwana Newa tumayo Ovanikisa Luzolo Lwaku Ukongwedi Wanwanina mabo mpepe yangi kamyamwa Uma kesa mamo mena muinza davita Wanwanina mabo mpepe yangi kamyamwa Gambi ya lunungu utunungisa Gambi ya vita, gambi ya lunungu utunungisa
tantu yekundi luiza dafito. Voilà, bandeko ana bosanaki baza ya swasi sa tantu yenkundi. Malobike kitisa ntemo wangangu, kitisa limiere ya mayele. Poete toyeba koyeba, toyeba kopona tantu yenkundi. Toyeba kopona enemi na muninga. Enemi na muninga po bitumbo tozo na mboka ezolinga koyeba enemi na munguna. Munguna na yo foyeba ye, enemi na foyeba ye tiba. Ba denilesi baza bangunia na biso po bango biso ya kobunda bitumba po kachopa esikola matolo ngwana buzoba ba denilesi bazoya na biso na buzoba. Bazoya na biso ba distraction ya buzoba. Na yamwana tangu yo ozoyoka nzembo oyo esenge na oyeba ko swasisa, oyeba ko pona, oyeba ko discerner nani mungunia, nani mutu malamu, nkundi na yo nani oyo alingi mboka na biso na oyo alingi mboka na biso te. Zaya swasisa tantu yenkundi enemi na muninga. Ngambi ya lunulu kutunungisa. Tukulate mo walendo